ingeta, 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 bokota, 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 bandekonanga, bokota, awa, makambo sur makambo, awa, dossier sur dossier, awa, ya somo sur somo, bandekonanga, awa, eza ya koinda, awa, eza ya kobeba, awa, makambo sur makambo. Kande ba yebisaka biso tambola na yo mokili, omona makambo, tambola mokili, omona ya somo, tambola penza mokili, omona ya pasi pe mawa. Kolala kolamuka na ba dossier ya sika, kolala kolamuka na makambo ya sika, kolala kolamuka na ya sika, ka ndenge boyebi Congo na biso eza pays moko bandeko nanga etikaka matière te pe ezangisaka matière te. Kolo matière soki asi asimi matière na maboko na ye bandeko nanga moyen oboya eza te, moyen oloba pe ke non emataki ekitaki eza te, ekozala bongo pe ekokende bongo na système ya bongo bongo kaka ndenge ezalaka. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyon soyakala. Bienvenue na ba onyon soyasika. Kanenge toyeb sarabino boyeyi malamu na chaîne nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information pas possible. Tokosenga na bino soki ezambala liboso ya kotipota na chaîne na biso ya Kisongi officielle. Tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona kabongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka te à chaque fois que Kisongi officielle a banotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. Ba partage na bino la famille, ba j'aime, ba commentaire et kosala biso malamu. Objectif na biso eza que titoko ma fin du mois ya avril oyo to totaliser au moins 8500 abonnés la famille et kosala biso kitoko penza mingi makasi voilà. Lelo toyeli bino bandeko nanga dossier ya ndeko na biso na kombo ya Bénédicte Kalengai biso nyonso toyebi ye aza influenceuse azalaka journaliste, présentatrice, kandenge zalaka bandeko nanga lelo awa dossier ya pasi pe mawa mokili mawate après libala na ye bandeko nanga nini ekomelie makambo ya pasi nini ekomelie avant na ya kokota na mozindo la famille ekozala moi bien nanu to ya nanu kopesa moi bambote na moi quelques personnes na ndenge moko ya malamu année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille quand etoye bisarabino bate la santé na yo soki okobate la santé na yo te mutu moko te arotikala ko bate la santé na yo yango eza toujours et encore ya mutu ya eza toujours ya malamu en tant que mutu soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yo ka bien te ekozala malamu benga gafker na lombangu gafker
asunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo ka ndenge tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Tant de personnes baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa, mais de ton côté soki nzambe azobomba nzambe azobatela eza toujours et encore malamu bandeko nanga ko célébrer anniversaire ko kumisa nzambe kotombola pe nzambe yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na ba o nyonso baza na matanga kande tolobaka kande toyebisaka bino tango matanga eyaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna na kokende pa bakingandi te. Matanga eyaka na cadre nango na système nango bandeko nanga yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga na bandeko na biso nyonso o bazolela papa akufi, mama akufi, noko akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, mwasi to mobali akufi, toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bambote na ndeko na biso na kombo ya Valérie Petelo bambote na madame na ndeko na biso na kombo ya madame Judith Diampo Visa. Voilà. La famille toye lelo kandenge boyebi kisongi officiel eza chaîne oyo toyaka kotonga se kotonga. Awa toyaka penza kobeta masolo ya batu, awa toyaka penza kosolola. Kande toyebisaka bino dossier soki ezali moyen tobo yango ezate, dossier soki ezali tokoya topanzi nteke, dossier soki ezali tokoya toujours na cadre bien toye tosololi kandenge ezalaka toyeba nini ezoleka nini ezokende dossier eza ndenge nini. Voilà. Bandeko nanga ebele ya batu biso nyonso toutaki komona libala ya ndeko na biso ya mwasi congolaise na kombo ya Bénédicte Kalengai. Bénédicte Kalengai à part kozalaka ndenge na utaki koyebisa bino influenceuse, à part kozala présentatrice, à part kozala journaliste bandeko nanga Bénédicte aza mutu moko asambelaka pe asambelaka au-delà ya kosambela azalaka pe mwasi moko ayebi kosunga. Tomonaka ye mosusu asalaka ba descente na ba orphelinat akendaka penza kopesa biloko kolia na ba orphelinat kopesa biloko kolata na ba orphelinat bandeko nanga déjà mutu soki osala ba œuvre bongo en tout cas ezalaka toujours bien parce que Bible yango moko yebisaka biso ke non toliaka to soutenaka pe ba orphelin mais soki déjà mutu ba motivation ya bongo azanango en tout cas ngana lobaka toujours aza mutu moko ya ko féliciter pe mutu moko ya ko encourager. Qu'est-ce qui se passe après libala naye? Bandeko nanga tango kaka Bénédicte déjà bayaki ko sala présentation bayaki ko officialiser ba fiançailles ya ye na mobali na ye tomonaki déjà ebele ya batu bazalaki intéressé ba mona mobali ya Bénédicte. Ebele ya batu bazalaki vraiment intéressé bayeba mobali na ye azanani emataki ndenge nini ekomaki ndenge nini. Bénédicte de son côté mekaki ko bomba mobali na ye jusqu'à ce que eye ko sala que un jour avant d'autres na ye ka ndenge atiaki na ye photo ya loboko ya ye na mobali na ye directement batu batali ka loboko balobi oyo eza ba montre oyo pasteur Odon alataka. Directement bayaki ko bimisa mobali ya Bénédicte un jour avant d'autres. Alors eye ko sala que tango d'autres pe esalamaki allez Bénédicte de son côté a Monica Tieno batu basi ba bimisi sur les réseaux sociaux tika nga pena sala nini na bimisaka mobali nanga batu nyonso ba mona bande konanga na tango kaka Bénédicte ayaki ko bimisa mobali na ye nde tango nde place ba dossier e bandaki nde tango bandeko nanga makambo ya kafu makambo ya somo ebandaki bandeko nanga na minute oyo ekomi kosala pasi pe mawa
ekomi kosala pasi toloba ngo nga nalobaka toujours makambo soki ezosala pasi ezalaka toujours malamu toye tolobi ke no makambo oyo ezosala pasi soki mpe makambo ezosala pasi te toye lisusu tolobi ke no makambo oyo eza ya pasi te bandeko na nga ezosala pasi na minute oyo nazobetela bino lisolo ndenge eza boye bake penza kobimisa bake penza na lidusu ya kokende kobimisa libala ya Pasteur Odon. Pasteur Odon abalaki na ye kala asalaki ka ndenge asali awa ba prédote ba dot asalaki na mariage religieux ye kosala ke ba soirée nyonso esalamaki mariage kutu ya kafu bino moko bomona déjà Pasteur Odon aza mutu moko mulai na jour a mariage na ye ndenge alataki toyebi biso nyonso ke non tango tosalaka ba mariage moto azalaka l'honneur ya makasi ezalaka nde mwasi mais jour wana Pasteur Odon alataki kutu koleka ta mwasi ezalaki mariage ya kafu ba vidéo wana nyonso eye kobima lelo sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que Pasteur Odon auti kobala bandeko mosusu bayikie mosika pe na kote ya ndeko na biso Bénédicte bake kobimisa papa ya mwana na ye oyo toyebi biso nyonso Yohan toyebi biso nyonso ke Bénédicte azalaka na mwana na ye Yohan oyo basalaka na ye babiloko na bango na ba réseaux sociaux oyo basekisaka biso mosusu toolanda toseki na biso bake kobimisa toyebi biso nyonso bafoto ya papa ya mwana wana bake kobimisa bafoto wana bake kobimisa combien Bénédicte abima na ba-américain combien Bénédicte abima na mibali boye matakita bandeko na nga na oyebaka te congolais soki ezalaka nini soki tolukelaka nini na mokili oyo biso bakongolais bandeko na nga boyebi ke makambo mosusu nakomi na nga kobanga nakomi penza kobanga na makambo mosusu bandeko na nga eza na babilo mosusu tokoloba oui c'est normal mais là eza na babilo mosusu en tout cas ezosala pasi. Bon, lelo oyo bato ebele bake kobimisa ba video ya Pasteur Odon. Ba video ya libala na ye. Bake kobimisa ngo. Est-ce que vous pensez que tango Bénédicte na Pasteur Odon ndenge babala ni bongo bayebani ba passé te. Mais ba passé nyonso eza na poisa basi bayebani Pasteur Odon abetela Bénédicte ba passé na ye nyonso. Au-delà yako betela ye lisolo ya bapase Bénédicte pe aza mutu ya internet aza mutu ya ba réseaux sociaux akoki kosala pe ba recherche na ye avant ndima mobali aya kobala ye. Est-ce que vous pensez que Bénédicte ndenge aza boye tina ndenge azalaki avant abala vous pensez que atikala kozala na mobali te oyo abanda olanda abala ye? Mibali bazalaki ebele aza mwasi kitoko au-delà de ça aza mwasi moko déjà asi abonga aza kutu na mobali te me asi abonga déjà basi abongo ebele ya bato biso nyonso toyebi ezalaka toujours na mibali oyo balingaka basi oyo basi babonga. Donc na côté ya Bénédicte déjà mibali ebele bakobanda kolanda Bénédicte parce que bayebi ke tango na obala ye na kozala na nga na charge ya makasi te ke non yango wana Bénédicte sombelanga boye sala boye déjà yebi ke mwasi oyo asi abonga. C'est comme ça. Donc chance ya koloba ke non mibali penza baya kobala ye baza ibele. Mais soki aboyi mibali wana nyonso ndimi Pasteur Odon c'est parce que amonaki motema na ye etutamaki epa ya Pasteur Odon. Lelo oyo ata soki boye kobimisa ba video o bo bimisa concernant Pasteur Odon vous pensez que yango nde kosala ke Bénédicte aboya mobali na ye akoboya te? Alors ba congolais tozalaka mosusu na soni nga nalobaka na nga bilo mosusu oui qu'on se le dise la famille tolinga te nga malamu na loba soki bokosilikela mama Étoiline malamu bosilikela nga naza takuna te mais malamu na loba tozalaka mosusu na soni bandeko na ngai babilo mosusu ovandi penza oyoki soni avant bimisa ba makambo batu vanda nandu yo moko na kwena yo lobi tango nazo bimisa makambo yo est-ce que mwasi wana ayebi to ayebi te mutu nyonso azalaka na pasi na ye. Soki Pasteur Odon wana abalaki na libala wana bavandaki na bango bien te libala wana ebando kende bien te ye Pasteur wana ami boma avandaka na libala bandeko soki eza na eloko na se ya moi oyo na yebisa bino ka vérité soki eza na eloko moko na se ya moi oyo
oyo esalaka pasi okoki kokufa ozokufa ozomimona boye ezalaka soki oza na ndako ya libala ozose sentir comme oza na prison oza na calvaire malamu obima na calvaire wana prison oyo tolobaka prison osali makambo mabe bakotisi yo prison malamu ovanda ata na prison wana ke ovanda na prison ya mariage okomona neti okufa malamu olongwa malamu obima siko soki amonaki ke azalaki na ye na calvaire asala nini avanda kuna kaka mpona kosepelisa congolais non lelo soki amoni benedict mpe andimi ye babalani ya biso nini na kati ya biso mpenza nini na kati ya biso nini na kati oyo lelo tokoki kobanda komema bavideo ya kala tokende oluka mwasi na ye mwasi azala coach ya benedict aya koyebisa benedict ke ka ndenge nga naza coach lelo yo mpe okosilama ka coach non peut-être bino mibale boyokanaki te yo na mobali yo na papa odon boyokanaki te esimbaki te makila etutanaki te me baoyo mibale peut-être makila etutani babalani na bango. Est-ce que vous pensez que bango mibale baye koyebana ka lelo babalani ka lelo Benedict abando okota déjà na église ya pasteur Odon wana kala penza bando okota donc ata soki bazalaki na relation te mais ayebaki déjà pasteur tango pe relation ye kobanda déjà azalaki asi ayebi pasteur ayebi ke pasteur oyo azaboye pasteur oyo amataka boye akitaka boye eza bongo. Donc to encourager ndeko na biso aye kobala ka bino moko biso ba congolais tozalaka à l'âge ya Benedict surtout que abota déjà bato ebele babandaki déjà komituna mwasi oyo akotula malamu abala mwasi oyo akotula malamu abala bamosusu kutu moi je me rappelle c'était l'année passée bamosusu bayaki awa na badossier na basujet ya koloba ke non pasteur Marcelo alingi abala Benedict tomonaki biso nyonso tosalela yango kutu ba émission ezalaki mbutu ya même de ces personnes balobaki Benedict ye muto bande oluka buzz tomonaki biso nyonso sikoyo kaka bino moko ba congolais bobande oluka Benedict abala ka bino ba congolais lelo oyo Benedict abali ekomi likambo ekomi matakita ekomi emataki ekitaki ekendaki ezongaki congolais parfois il faut totikaka motema na biso mabe oyo tozalaka nango motema mabe ekendaka liboso te ezongaka nango ka nsima motema mabe efutamaka te malamu ozala na motema malamu moni deux personnes baye kobalana en tout cas eloko akosala eza nini betela bango maboko komisa nzambe tombola nzambe lobaka nzambe merci pourquoi parce que ondimi ke batu oyo mibale babalana eza eloko moko ya malamu ke batu mibale balingi babalana yo wana oke kosondola bavideo ya kala bavideo penza ya kala oyo tolobaka penza bavideo ya kala oye nango sur les réseaux sociaux sikoyo tango yaki nango pour que Benedict aboya mobali aotikala koboya mobali te yango bomona na kilelo oyo ya de ces personnes tolo bango il y a beaucoup de gens lelo oyo bamabala na bango ekufa likolo ya yoka likolo ya bimona mona non parce que bayebisi nga ke mobali oyo azalaka boye na koki kobala ye te bayebisi yo sikoyo oza na temps ya kovanda osolola na mobali oyebaki ye mobali oyo alingi abala yo ezalaka toujours malamu bandeko na nga kozalaka pressé te dans la vie malamu ozala na temps ya koétudier mobali oyo olingi abala yo ebele ya bato tomona yango ata na bakartier bamabala ya bato ebele na bakartier ekufa bayebisi nga mobali wana kutu amataki mobali wana kutu akitaki mobali wana kutu akendaki bandeko na nga tozalaka keba na bato mosusu lelo oyo omonaka mutu oyo alingaka nga nzoka na sese alingaka na yo ye te ye aza na ye na baintere na ye personnel oyo alukaka mosusu alukelaka yo kaka échec oyo eshue ye abeta na ye maboko parce que ye bazobala ye te sikoyo alingi pe de ton côté yo pe obala te ezalaka bongo soki ye abali te akolinga yo pe te keno obala te yango balobaka toujours mutu na mutu na se ya moi oyo apesaka définition ya mariage na ye selon ye
eza na bato mosusu akoya kopesa définition ya mariage parce que mobali abetaka ye mobali apesaka ye affection te akoya koloba donc libala ezalaka nango bien te malamu ata ovanda chez les parents malamu ata ezalaka bongo mais mutu oyo aza heureuse na ndako ya libala akoyebisa yo keno libala ezalaka sukali libala ezalaka eloko moko ya kitoko malamu obala longwa na ndako ya baparent ozala mpe na ndako na yo donc mutu na mutu apesaka définition ya libala selon makambo oyo azomona na ndako ya libala ezalaka bongo botika ndeko na biso Benedict abala ka ndenge abali mobali na ye eza bien mpenza makasi eya kote ya bato mosusu lelo oyo toomona na bareseau sociaux combien ya basi bandeko na nga oyo lelo oyo bazokoka kobala te baza kaka bitambola lelo abima na mobali oyo lobi kuna abima na mobali kuna mais soki lelo oyo nzambe asali grâce ndeko na biso Benedict lelo aye kobala eza eloko moko toye to encourager bopesi conseil mama vanda na ndako ya libala réseaux sociaux oyo esala yo soki ndenge nini parce que toyebi ke la plupart ya basi surtout basi oyo bakoti réseaux sociaux nanu babala te mabala na bango evandaka te oyo baza na 1000 chance ya kovanda na bandako ya libala eza bato oyo bakota réseaux sociaux baza na bandako ya libala pourquoi parce que dès le départ baza na basics na bango bayebi ke naza mwasi ya libala ata ndenge nakoti na bareseau sociaux eza na babiloko mosusu nakoki kosala eza na babiloko mosusu nakoki kosala te mais oyo bakotaka réseaux sociaux nano abali te bandeko na nga ezalaka kaka pasi mpe mawa tomona bamabala ya bato ebele ekufa ya bato oyo bazalaki deja na bareseau sociaux baye kobala bango mike kaka nde mabala na bango evanda yango baconseil bokoya kopesa ndeko na bino ya mwasi ke non ndenge okomi boye okomi mwasi ya libala c'est vrai ntango ozalaki yo moko obandaki kose permettre ya kosala nyonso okosala bavideo na yo nyonso ndenge olingi mais comme okomi na mobali aza mobali eza bavideo mosusu oyo bando osala yo moko kala okoki lisusu kopiblie yango lisusu te bien ke ye akobanda koparticipaka na bavideo na yo te mais eza na bavideo mosusu oyo okoki kosala te eza na bavideo mosusu oyo ekoki kosala eza baconseil bopesi ndeko na bino avanda na ndako ya libala avandisa masolo ya libala na ye me bino bozokende kobimisa bamakambo moko ya kala ya mobali oyo abala nani moto azalaka na pase na ye te moto nyonso na se ya moi azalaka na pase na ye bato ebele baza na bapase na bango tomona yango mobali ya Benedict aza moto ya liboso te keno ye nde moto ya liboso kozala na pase te bato ebele baza na bapase na bango alors biso tose focaliser na bapase ya bato te mais plutôt topesa conseil na le présent makambo oyo ezokomela bango na présent ya lelo oyo nde makambo ya koya kopesa conseil en tout cas naye kopesa félicitation na Benedict Kalenga de partout ozolanda kisongisongi officiel naye kopesa yo félicitations tu es une femme à féliciter surtout en tout cas boyende ezalaka osali eloko moko ya kitoko eloko moko ya malamu conseil na nga na opesa yo eza kaka batela libala na yo réseaux sociaux ekosa yo te zala toujours cette femme soumise ntango ozobala plutôt oyeba keno ndenge naza boye nazobala baprincipe ekozala eza babiloko mosusu oyo bandaki kosala ntango ozalaki yo moko awa sikoyo okomi marie eza na babiloko mosusu oyo okoki kosala lisusu te donc soki papa aboyi keno lelo okokota live te moyen okota live eza te soki papa alobi keno à partir de maintenant naboyi ndako na biso ezala sur les réseaux sociaux parce que toyebi ke déjà ndako na yo obandeli na yo kotia na baréseaux sociaux mais obalani na mosala nzambe soki akoloba keno ndako na ye pas question sur les réseaux sociaux en tout cas il faut kolandela o papa alobi pour que ovanda na libala na yo bien penza makasi toboyi lelo tolobi ezala keno yango wana tolobaki nini libala yango wana ekufi toboyi batela libala vanda na ndako ya libala na yo bien penza na ndenge moko abia toyebi ke oza chrétienne osambelaka surtout mabondeli tala kaka lelo oyo komi mama pasteur donc yo moko oyebi kozala mama pasteur ezalaka facile te kozala mama pasteur eyaka toujours na babitumba mama pasteur azalaka toujours mwasi moko ya baprière mwasi moko ya mabondeli pas possible alors zala toujours cette femme de prière zala toujours cette femme oyo apriaka
mwa likambo moni mobali mwa likambo na église ka ndenge ezalaka tia mabolongo na se sambela pe mpona mobali sambela mpona ye nzambe alola oyo abengisa ye en tout cas a continuer toujours koprotege eye ere mariage ya yo na papa Odon nzambe alola azala toujours au centre de votre union nzambe alola apambola bino apesa bino bamapasa apesa bino mpenza bamapasa yohan azala yaya ya bamapasa ekozala mpenza malamu ekosala mpenza kitoko wapi biso tolingana na biso bamapasa voilà yango ka conseil mama songisongi lelo alingaki apesa yo na ndenge pe na système moko ya kitoko voilà tokomi na biso na mwa suka la famille soki otiela biso j'aime tie c'est le moment tiela biso j'aime soki otiela biso partage te c'est le moment